bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Et ça va vous dire la télévision on a vu le pont na kolanda info ngala journal ya peuple pour le peuple de fongola journal pour notre coupe présidentielle on va participer qui mon lundi 2 décembre na 60e anniversaire ya martyr bienheureuse Anouarit Nengampeta na ville ici repas wapi messe eucharistique Selma Kikuna héritier moi pinde ma pesi bino ba détail. Ayambamaki kitoko na aéroport ya ici Romatari pe na centre ville et pas wapi population bazalaki très mobilisée pour na koyambaye yena ni chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asolola ki na ba compatriotes ya isiro pendant 1h30 kuna na carrefour ya poste. Président de la République accompagné na distingué première dame ba remercier population pour na grande mobilisation pe accueil oyo ba réserva ki pona bango kuna a évoqué ki raison ya visite na ye président de la République a déclaré ndenge aye pona ba travaux entamés pona ko développer province pe célébration ya ba 60 ans ya martyr ya bienheureuse Anouarit kuna ayeba kisolo na kota lisa tourner na ye itinérance chef de l'état a expliqué ba 6 engagements ya programme na ye na sujet ya bienheureuse Anouarit oyo ezalaki célébré lundi 2 décembre président de la République a été en garde batonio surtout oyo bazali ko soutenir ba rébellion pe ayeba kisolo na kotalisa bango ke bandi masoko mokete ba offre wana ata soki bazali bandeko na bango a interpellé na population na sujet ya constitution chef de l'état a confirmé ba propos na ye oyo alobaki kuna na Kisangani na kobakisaka ke moto moko te akopekisa na ko réfléchir na oyo etali bongo constitution ezala pasteur to sango pour na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi réflexion na ye pour na constitution etali ata 3e mandat te couple présidentiel ba participaki lundi 2 décembre na grande messe oyo marqué fin ya pèlerinage ya ba 60 ans ya bienheureuse Anouarit Nengampeta. Première ministre Madame Judith Soumina Touloukaye a participé qui peut la messe oyo ya 60e anniversaire ya anniversaire ya Anouarit Nengampeta kuna na ville ici Europe a sala ki ba activité ya ndenge na ndenge bolanda élément oyo. Activité ya année sainte dédiée na 60e anniversaire ya martyr ya bienheureuse Marie Clémentine Anouarit Nengampeta
et se clôturera que lundi de décembre 2024 na Isiro na nord-est ya République démocratique du Congo. Nation Mobimba ezala qui représenté na grand jubilé oyo na plus haut niveau et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba dizaine ya ba milliers ba pèlerins ba salaki déplacement ya chef lié ya province ya Haut-Uele po na kolakisa ndenge nini balingaki modèle oyo Anwarit Nengapeta. Boye après messe premier ministre akendaki na Maison Blé mwana mwasi ya église Judith Suminwa asengagé pour na kokoba plaidoyer pe ko associer église pour na kozwa canonisation ya bienheureuse Marie Clémentine Anwarit Nengapeta. Entre ta gouvernement azali ko s'engager pour na kotonga sanctuaire moko ya monene na honneur na ye pe ko réaliser ba grands travaux na province ezali eloko ya litumba en tant que gouvernement baye bana ko reconnaître que sacrifice boyetango ba kotonga sanctuaire oyo na honneur na ye. En tout cas nasengi bango merci mingi parce que eza eloko mutuya koya bipai eza facilité, c'est pas du tout facile eza eloko a PTT parce que ba misusu bazu banzela ba misusu baluki ba moyen baya na ba avion mais bango nyo surtout baye parce que baye bien importance ya pèlerinage oyo non seulement ko pesa bienheureuse Anwarit Lokumu mais aussi toyebi que biso nyo surtout na kondima na biso en tant que croyants, en tant que catholiques, nous pensons aussi à ce que la bienheureuse peut nous apporter un certain nombre de miracles et notamment la paix dans notre pays et nous prions pour cela. Abota mabongo na Wamba na 1939 bienheureuse Anwarit Nengapeta azalaka assassiné na 1964 et pas ya tristement célèbre colonel Ngalo et longona rébellion ya Simba on a préservé to koluka ko batela pureté na yeti na liwa religieuse ya congrégation ya Sainte Famille ye azalaki béatifié na 1985 et pas ya pape Jean-Paul II tangu ya séjour na ye na ville ya Kinshasa. Donc ene bongo na ngambo ya Sénat pour que plénière esalemaki kitoko mokola lundi 2 décembre na chambre haute ya parlement toujours na bokambi ya honorable président Sama Lukonde. Président et pas honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kienge plénière ya lundi 2 décembre 2024 kuna na Sénat ezalaki consacré na examen rapport ya commission ya ba relations extérieures pour na ratification na RDC na accord portant création ya agence ya facilitation ya transport na transit ya corridor ya Lobito oyo ezalaki signé na Lobito na République ya Angola le 27 janvier 2023 entre RDC Angola pe Zambie kasi chambre ya basage bayebaki lisusu na ko examiner ba rapport ya Ecofin pour na reddition ya ba compte 2023 pe lisusu loi ya ba finance rectificative 2024 elongo 75 membres bazwaki part na vote oyo ona oyo etali loi portant reddition ya compte ya exercice 2023 73 ba votaki oui pe mon côté a votaki non pe de ba s'abstenaki même des comptes ezalaki observé pour na des projets oyo ya loi soit loi ya finance rectificative 2024 pe loi autorisant ratification ya RDC na accord portant création ya agence facilitation ya transport na transit ya corridor ya Lobito par conséquent ba trois textes ezalaki bongo adopté bosengeli koyeba ke écart positif ya budget ya exercice 2024 ezalaki affecté principalement na dette publique pe na ba effet financier oyo augmenté na hauteur ya 78% pe ba dépenses exceptionnelles ezali bongo augmenté na hauteur ya près ya 38%. Par contre rémunération fonctionnement ya ba institution particulièrement transfert ya ba subvention oyo tisikoyo bazali presque pas ko bénéficier nango. Commentaire kitoko botuko ka ezali bongo ya Nadine Asona to poursuivre le journal pour l'ensemble ba chef ya délégation ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo pe ya Sénat oyo bazalaka bongo na Parlement panafricain bayambama ki mokola lundi 2 décembre na mission d'information ya PNP. Héritier Mapinde Mimi Jomabasi ba détail. Ba chef ya délégation ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo pe ya Sénat
oyo baparticipaki na parlement panafricain professeur Jacques Njoli et longona sénateur Alphonse Ngoïka Sange bayambaki lundi 2 décembre 2024 mission information ya PAP membre ya commission ya coopération ya relation internationale ya règlement de conflit et kambamaki na vice-président ya commission oyo Timeleon Bakwa objectif ezalaki bongo pour na mission oyo ya information ya PAP na Kinshasa bayeba na kosangisa ba information oyo elongo bani pour na situation sécuritaire na partie est ya RDC na nzela ya ko permettre na parlement ya RDC pe na PAP bayeba na ko saisir Union africaine pour na base ya ba recommandation oyo esengeli ezala bongo formulé pour na lundi délégation oyo bazalaki na séance de travail à huis clos elongona ba parlementaire congolais mingi ba députés nationaux Gary Sakata pe Marie-Thérèse Wangoy Mukalai elongona sénateur Christophe Lutundula président ya commission ya ba relations extérieures boy après délégation oyo bayamba makina président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samalukonde elongona ba membre ya commission ya coopération ba relations internationales pe ya règlement de conflit PAP boy bango nyonso batalisaki motivation ya nouvelle architecture ya Union africaine oyo elingi ezwa place na yango pona koyoka mongongo ya ba peuple africain pe na occasion oyo ba manifestaki volonté ya kotikala indifférence soki mokete na ba drame humanitaire mingi oyo agression oyo RDC azali victime epai ya Rwanda na nzela ya ba M23 na suka ya masolo rapporteur Jacques Njoli elongona sénateur Alphonse Ngoïka Sange ba faire visitaki délégation oyo ba différents compartiments ya Assemblée nationale pe ya Sénat ya République démocratique du Congo mingi salle ya spectacle pe salle ya ba plénière motif ya satisfaction pour na chef ya délégation Timeleon Bakwa alobi bazali membre ya commission ya coopération ya relations internationales pe ya règlement des conflits PAP ezali composé na 7 députés pe 4 techniciens bango nyonso depuis bamvula eleki elongo na population oyo aza na partie est ya RDC bazali ko vivre na ba conditions moko difficile pe ya précarité boye na manque ya kimia pe insécurité oyo ezali ko régner kuna na est ya République démocratique du Congo na tina wana commission oyo bayaki na Kinshasa pour na kozaba information oyo elongo bani ndenge chef ya délégation atalisaki temps fort ya journée zalaki bokutani elongo na vice-ministre ya affaires étrangères grâce à Yamba Kazadi na suka masolo na bango vice-président ya commission atalisaki makambo nyonso ndenge babetaki masolo elongo na vice-ministre ya affaires étrangères nyonso elekaki vraiment kitoko na masolo nyonso bosimba ke PAP elongo na délégation oyo na Kinshasa ezali bongo mission ya ba députés nationaux pe ba sénateurs congolais oyo basalaki na Afrique du Sud na début ya Sanza délégation oyo bazali ko prévoir agenda moko ya ba échange elongo na ba acteurs politiques ya République démocratique du Congo pe ya société civile avant ba kende na ville ya Goma. États généraux, il y a entreprise du portefeuille et qu'on a organisé du 9 au 14 décembre pour le centre financier. Il y a Kinshasa. Bon, on va préciser le na Christian Kengebeni et Michael Bristoto. Congo mboka, Congo mon pays, mboka tonde bozui, nkita ekolo, tobe économie ya mboka na nzela ba entreprise ya portefeuille tobe public, nde moboko tobe botumba mi ekolo. Tina pona kotalela yango malamu, kolamusa yango, pe kokubisa yango kitoko, pona création ya misala, richesse, pe croissance économique, nde patron ya portefeuille, son excellence, le ministre Jean-Lucien Boussa, bakisela mondele moindo mabeke maswa, alengeli mo bange na milulu ya ba états généraux, des entreprises du portefeuille, oyo ekosalema du 9 au 14 décembre 2024 na centre financier de Kinshasa na commune à Gombe. Yoka lokole, ya excellence Jean-Lucien Boussa. Depuis plusieurs décennies, nos entreprises publiques et en général les entreprises du portefeuille de l'État peinent à décoller. Mais quels sont les problèmes qui peuvent justifier alors que les réformes ont eu lieu en 2008 et 16 ans après, les entreprises continuent à connaître les mêmes difficultés? Parce qu'on note entre autres des problèmes relatifs à la gouvernance. La gouvernance de ces entreprises n'est pas très bonne. Depuis 2008, lelo 16 ans après, problème au nene ya gouvernance, yamabe makasi etalisami na kati ya entreprise publique, kasi nini ebombami na sima, mituna ebele eza kotunama. C'est la mauvaise culture de gestion? Est-ce que c'est le profil des mandataires? Est-ce que la gestion est transparente? Est-ce que la gestion est orthodoxe? Est-ce que les politiques portées par les gouvernements successifs
ont-ils permis de remettre ces entreprises au cœur de l'économie? Ou c'est la mauvaise application des textes alors que la réforme a bel et bien eu lieu? Et bongo mituna nyonso ebele oyo papa ministre 24 après ba état généraux ya suka et kozala pona ko améliorer tope ko bongo la nini. 1. Le cadre de gouvernance. 2. Le cadre de gestion. 3. Des politiques stratégiques très claires. Donc les Congolaises et Congolais sont invités. Vous aurez la participation des institutionnels, de la présidente de la République, en passant par les parlements, le gouvernement, la participation de tous les mandataires publics des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics qui sont concernés aussi, professeurs d'université, acteurs politiques, sociétés civiles, puissent se mettre ensemble pour pouvoir faire le vrai diagnostic de ces entreprises en se posant des bonnes questions. Occasion nini tope libaku ya malamu bana mboka bazele na milulu oyo. Véritablement, l'occasion pour nous de nous donner une feuille de route très claire pour le développement de notre économie au départ des entreprises du portefeuille de l'État. Ah oui, ngonga kosala diagnostic kuba pour le développement économique ya mboka na biso à travers les états généraux et les entreprises publiques yango yue. Rendez-vous du 9 au 14 décembre entreprise ya l'État et sengele bongwama et la talele ya sika pona botumba mi ekolo. Faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC. Honorable Amisi Makutano élu Yafunaye Akiteki week-end eleki na route bypass na hauteur ya de bus Kwado kuna na commune ya Senemba opona kosala visite d'inspection à collecteur d'eau ya quartier ya Libération pe ngafani o ebebaki. Reportage. Bana ya commune ya Selemba baza kokanga misu te soki mbula ezali kobunoka surtout na likambo etali érosion ya ndenge na ndenge ezali kosalema kote kuna conscient pe na musala oyo population apesa ye. Honorable Amisi Makutano élu Yafuna akokaki kokanga maboko te dalatina descente na ye na route bypass mingi penza à la hauteur ya arrêt Kwado pona kotala ba dégâts oyo mbula esalemaki. Vendredi 29 novembre, ezalaki na commune ya Selembao na quartier Lokola Libération Pengafani o ezali na danger ya makasi. Pambate érosion o ezalaki kokoba se kokoba kutu ba collecteur et memamaki na mai pe ezwaki ba dégâts malgré misala ezali kosalema kasi mbula oyo ezali ko dicter loi na yango. Honorable Amisi très conscient pona danger oyo Talatina, visite d'inspection oyo asalaki pona bana na ye. Mais comme vous le savez, on est encore revenu pour voir comment notre population est en train de vivre la réalité de l'érosion qui a emporté presque tout avec eux. Et bien entendu, gérer ses prévoirs en étant député. Nous sommes là où nous sommes, c'est par la volonté de cette population. Et il est de notre devoir d'observer avec un œil très regardant tout ce qui a trait à l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, c'est pas pour rien on nous dit que nous sommes les serviteurs de proximité. En tout cas, merci beaucoup au bourgmestre de la commune de Selembao qui est vraiment actif. Ça, je l'avoue et il le mérite. Et bien entendu, avec cette complicité, notre population de Selembao peut compter sur nous, par le bourgmestre et surtout par moi qui est leur député national. Bien entendu, nous sommes à 12, mais je sens mes origines dans Selembao et donc il y a un accent très particulier dans tout ce qui touche Selembao et nous serons et nous sommes toujours là pour les accompagner. Accompagné na bourgmestre ya commune ya Selembao Mathieu Ununu pe notable Joël Musoso pe ba sympathisant à UDPS oyo bayaki ko accompagner élu na bango Amisi Makutano oyo descente na ye epesaki bana ya Selembao esengo ya makasi bamoniki ya solo bazali abandonné te pe bazalaki na raison ya kopona mutu na bango Amisi Makutano oyo tango nyonso butu pe moi mvula amonaka yango te akitaka na terrain azalaka ofuru ya moulin pona bien-être ya bana ya funa.
On ne pas dire Fatibé. Asbel Union pour la relance du développement du Bandundu et environ Irebando na Mokuse Bango Bazalaki na Milulu ya Kafu Kafu week-end l'équipe pour na fêter 33 ans ya na Bango P 55 ans ya ville ya Bandundu Christian Kengemeni Badeta. Ndenge kaka bamesana koloba na lopoto une pierre deux coups de 1969 à 2024 55 ans ya ville ya Bandundu pe de 1991 à 2024 33 ans d'existence ya Asbel Union pour la relance du développement du Bandundu et environ Urebond na Mokuse na initiative ya président AU Joseph Mujos na comité directeur na ye nde babongisaki journée oyo bozali komona samedi 30 novembre 2024 na salle Cristal kuna na foire internationale ya Kinshasa ezalaki na présence ya ba ressortissants ya Bandundu na ba différentes casquettes na bango nyonso bayaki ebele na kozwa na ye maloba président Mujos a remercié Kinzambe pour na double anniversaire oyo d'abord 55 ans ya ville ya Bandundu pe 33 ans ya Asbel na bango ezali kokoba se kokoba Urebond malgré mi pepe bamvula ya ndenge na ndenge Urebond ezali toujours akoba ki na ko remercier ba héros oyo bakufa pe ba oyo nyonso bazali vivant a continuer ki pe na ko présenter moko sima ya moninga pe lisusu atelisa ki présence remarquable ya ba honorable député pe sénateur ndakisa ya sénateur Marcus Makani président ya Mugerband kaka pona ko commémorer journée oyo ya double anniversaire ba intervenant ya ndenge na ndenge ba lekanaki pona ko talisa ba valeur ya province na bango ya liboso Dodo Tanfutu ancien président ya Urebond ye alobelaki e bandeli ya Asbel Urebond pe ya mibale Teontela conseiller ya Urebond ye alobelaki création ya ville ya Bandundu pe ya misatu ezalaki Père Guest ye alobelaki développement économique et financier ya province na bango ba échange kitoko elekanaki assistance to ba ressortissant ya Bandundu bango nyonso ba se retrouvaki vraiment na makambo esalemaki na micro ya Info Lingala président Joseph Mujos alobaki boyi ville ya Bandundu za ville ngana botami 55 ans au bazo le lelo moi j'ai vécu ça na mon na misonga parce que tozalaki d'abord centre extra coutumier hein? Comme cité Mokoboye mais le 21 novembre 1969 tokomi ville c'est-à-dire tozui statut ya sika donc nanga ezali esengo munene parce que lelo se bazo benga Bandundu ville nous c'était Banning ville nous sommes des pionniers ya Ireband eza lokola mwana na biso ya liboso sali rebande tokokaki kotondisa sali bote c'est lirebande sali keto yebana na ba génération parce na kati okomona eza na mikolo eza na katikati eza bon ndenge na ndenge c'est ça lirebande omoni et puis tokosala développement te sans que tosangana na ba différentes structures na biso ya place. Bosimba pe boyebake bien avant président Joseph Mujos azangaki te ko présenter comité directeur oyoye azali ko kamba na kati ya unité de Urebond ezali ko koba lokola pe ezalaki nteke double anniversaire et le kanaki kitoko na rythme oyo. Honorable Noran Bungu ye a qui quelques activités et longo na ba comédien ou ba visiter qui complexe scolaire Momo Pimba. Pourquoi les cheveux sont si blancs et si sorciers? Non, mon petit fils, ce n'est pas sorcier. Les cheveux blancs, c'est les filles et la sagesse. Ah oui, na biso maternelle ezaka mwana fois mona, mwana fois simba, mwana fois goûter. Maintenant tu as qui na classe pour me donner na biso pour que bana va visiter ba pièce de la maison. C'est pour cela que tu es na bango awa pour ba visiter ba pièce de la maison. Oui. Tout le monde bakara na bano ba parents ba tiki bana bono banda ba ya ba place eza encore ebelé pour na bana bango pe ba ozala bien encadré biso na mama pemba bana ba monaka ba simbaka pe ba butaka. Donc ici il y a la différence au quotidien biso bana ozala décider maman papa ici ko ozali ozala décider parce que mama pemba eza toujours le leader.
Samuel a son fait. Samuel ne va pas retourner. na likambo etali ba prophétie pe ba révélation ya ndenge na ndenge o pasteur Kabundi Walesa aloba pona mboka ebele kati na yango esalema pe ekokisa mabolanda. En République démocratique du Congo, Dieu sait choisir son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Kaka likolo ya ngomba esika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Eza signe ya paix, ya restauration. Pour ekomi tango ya mboka Congo ezwa pe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut que la prière et la dédicace de dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, voyez que à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés, et je guérirai ses pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards international. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbujimai en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même,
il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une république démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Poto malonga pour la bala la bineza protiva pe pour nkolo ko komela yango pesa ka santé ya kitoko. Ah merci, ya buine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci. Merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Comment quand ça bomba bonga? Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto poto Protivap. Et ça ba pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kuria ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Bozaki ebele pona kolanda info ninga la journal ya peuple na peuple ceux qui bosepela ki na journal bisa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Nasona pe Midjo Mabasi héritier mapinde mi ya superviseur ki journal au montage Simon Kepa Fabrice Lundombe pe Christian Kangebeni ngala bino d'option rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebokona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.